Je vous présente ce produit naturel à base d'aloe vera possède plusieurs vertus, notamment la réparation de tout type de cheveux abîmés. Mbote na biso nyonso balandi ya televizio na biso Mama Asso TV. Tika ete molimo na nzambe ekamba biso nyonso tu na ngonga oyo tokopase ensemble mpona kosolola mpe kosangisa makanisi. Merci na babone nyonso tu ya chaîne ya Mama Asso TV na confiance bosali biso, et puis merci aussi na bandeko oyo bazolanda Mama Asso TV maintenant basabone te elika ezali ke boko s'abonner parce que na Asso TV son ezalaka toujours bien, son eza toujours bien. So bolobi pe to monter le son bino kaka po bozali ba oya biso. Na komi présenter na kombo ya Mama Asso Louange Solidarité oyo abengami moko na kati ya ba mama oyo basungaka bandeko na biso migrants pe sans abri na kati ya association Louange Solidarité ba migrants na biso ya Paris. Na petit déjeuner na tongo na bilamba na basapatu oyo bino bopesaka biso po tokoka kokende kosunga bango. Yango wana tobengaka toujours lisungi na biso kouta pai na bino na nzela ya badon bokanisa biso na mwa bilamba oyo ezotrene na bandako basapatu na biloko ebele pourvu ke esunga bandeko na yo nanga oyo baza na balabala. Et puis pensez toujours soki bozali na mwa bapiesi ya monnaie bokanisaka biso mpona kosala bacourse. Soki boni kopesa biso bobengi biso kaka na 06 48 44 77 61. Équipe mobimba ya Asso Louange Solidarité eza wana mpona koyamba biso nyonso tu. Voilà, lelo toyeki lisu na bandako na biso po toza na mwa lisolo ya kokabola na bino nyonso tu bandeko na biso. Mais à chaque fois Mama Asso TV akokaka koloba na bandeko oyo bazali kolanda ngai masolo oyo toyokaka ezala kaka mpona kosolola te, mpona koseka te, et vraiment edifiaka bomoi na biso, et puis epesa biso quand même conscience ya koreflechir ntango mosusu nazali mpe na mwa mbeba na kote moko boye to nayebi ndeko moko mpe azalaka na mwa kokoso masolo oyo natindela mpe ye ekoka kosoutenir ye, ekoka kosunga mpe ye na baproblème na ye comme biso nyonso tu. Yango wana nazosenga toujours na bandeko na nga na bolingo ya nzambe boleka na kosabone vraiment massivement na chaîne na bino na biso ebengami na kombo ya Mama Asso TV pe bamasolo bopanzaka pourvu ke bandeko mosusu pe bakoka koprofite lolenge moko na biso nyonso te. Na banzi son eza bien una monter, donc voilà, soki son eza bien to continuer na biso ndeka tobaka na kati ya Mama Asso TV son eza malamu. Naye kopesa lisolo moko ezali ba belle-sœur. Belle-sœur Mama. Belle-sœur Mama elingi koloba belle-sœur Mama, voilà. Ezalaki na lisolo oyo babengi ya belle-sœur ya kombo ya ndeko na biso Nicole na Antoinette. Nicole na Antoinette. Pona kobanda lisolo na biso bamama bosabone pe bopanza lisolo oyo pourvu ke ete ya biso pe aussi na mwa moke oyo tokoyoka kati na lisolo oyo. Nicole avandaki na France, aye kokutana na molongani na ye basepelani mpe basali nzela na bango ensemble kino baye kobalana na miso ya nzambe mpe ya leta mpe ya mabota nde bakomaki kovanda na bisika moko. Ntango bakomi kovanda esika moko, Nicole ayaki kokoma na mokumba ya mwana ya liboso. Ntango akomi mokumba ya mwana ya liboso, molongani ya Nicole oyo tobengi mobali ya Nicole azalaki toujours na makanisi ke akoka kobengisa ndeko na ye kouta na mboka na Afrique aya na France. Bongo na bandako lokola kosolola tata na mama soki eza nango malamu ezalaka nango mabe te, au contraire ebongisaka kutu makambo lisusu. Molongani ya Nicole akoki kosola na Nicole lisolo wana mpe Nicole asepelaki nango alobi mpona nini te ndeko na yo aya eza nango problème te. Vraiment bamama bolanda lisolo na bokebi nyonso tu parce que ezolobela vraiment biso bamama. Bongo
Nicole na mobali na ye basalaki ba démarche nyonso tu ndenge nzambe alekaki na kosunga na mawa na ye. Belle-sœur Antoinette akomaki na France. Belle-sœur Antoinette akomaki na France tant bazali kosala ba démarche aya Nicole azalaki na zemi. Mais kokoma na ye akomaki na France ndenge nzambe asalaka makambo na ye akuti Nicole akutaki kobota mwana ya Nicole ya mwasi akokisaki 2 mois. Nde akomaki Nicole pe asepelaki et puis mobali ya Nicole pe asepelaki ke makambo eleki vraiment malamu bakumisaki vraiment nzambe na situation wana nde bakomaki kovanda bongo toyebi ke bandeko na biso surtout tant toutaka Afrique toyaka moto ya Afrique na climat ya Europe eza lolenge moko te wana belle-sœur ayaki belle-sœur Antoinette atombaki maladi neti ba maladi nyonso tu ezwaka tout le monde soki moto aye esali changement ya climat. Nicole koto azalaki na mwana 2 mois koto azalaki na belle-sœur maladi koto oyo mobali akendaka mosala donc esalaki vraiment ke azalaki tranquille soki moke te mais losambo ezalaki kaka ke nzambe na bolingo aleka kosunga pourvu ke belle-sœur a rétablir santé po bavanda malamu. Nzambe pe na bolingo na ye bamekaki kosala kobunda na boyebi ke basue mpe na awa na poto ezalaka nango mpe mwa malamu ebe balekaki kosunga baminganga basungaki belle-sœur Antoinette akomaki na ye mpe malamu nde vi na bango ebandaki kovivre nango mpe normal. Bafandaka Nicole mpo na ye belle-sœur aza belle-sœur te aza yaya aza mama aza nyonso et belle-sœur aussi Antoinette de l'autre côté Nicole mpo na ye azali belle-sœur te azali leki azali nyonso po na ye. Bongo lisolo azali kobeta ba mama boleka na kopartager eza malamu pe boleka aussi na kosabone na chaîne na biso na bino ya Mama Asso TV. Lisolo ya ba belle-sœur eza likambo. Belle-sœur Antoinette akomaki na moment pe azana bandeko na ye baninga na ye batu na ye pe na libanda o ya yebaki na bango pe avant ayeba Nicole azalaki pe kobima na ye parce que azali mutu azalaki na droit na ye pasala ba makambo na ye. Bongo belle-sœur so akutani pe na bato ndenge ezalaka na mokili o kuna ya betaka maselo Nicole asali boye Nicole alobaki boye Nicole azongisaki boye mokolo mosusu baninga pe bandeko o bayebaki Nicole te o bafrekataka belle-sœur Antoinette bamekaki kopose question na belle-sœur Antoinette Nicole ango kendaka kaka Nicole osalaka boye Nicole azongisaka boye azalaka nani o Nicole azali semeki nanga le mwasi ya ndeko nanga semeki na yo mwasi ya ndeko na yo vraiment yo ozokende kozala na ye modèle wana yo yebi te ke ba belle-sœur bazalaka malonga te ba belle-sœur boye na boye ba belle-sœur boye na boye ye na motema azali koseka po ayebi lolenge bavandaka na belle-sœur na ye Nicole. Kote pe mosusu Nicole kuna pe aussi bato bazali kosoba na ye yo kovandisa belle-sœur na ndako si tukutu boye na boye si tukutu aza kutu ya mobali olaza ata leki moye osala makambo soki kozala te moye ozongisa lisusu ezala te Nicole pe na motema azali koseka parce que belle-sœur ntango ayaki basolaki na Nicole Nicole alakisaki belle-sœur ndenge ndako eza ndenge vi eza na poto ndenge totambolaka elongo na mobali na ye belle-sœur akotaki na ye na je nyonso tu akomprenaki ndenge elekaka ye moko kutu azoki charge ya mwana ya Nicole oyo abotaki parce que Nicole azali kokee mosala azosala ngo na ndenge ya komisala te ke nga nalakisa non azwaki mwana Nicole mwana ne parce que eza makila na ye ya mwana ndeko na ye ya mobali bwana avandaki na mwana Nicole kutu malamu koleka na ndako wana bavandaki na bango kutu malamu malgré makambo esika bato bazali ezangaka nango te mais bazali toujours kofinir kaka na kosolola na bango parce que makila ekutanaki eyo koma mokolo moko Nicole na belle-sœur na ye Antoinette bavandaki basololaki tala ngai bato balobaka na nga boye tala ngai mpe bato balobaka na nga boye donc esali ke créer vraiment complicité moko ya makasi basekaki balobi ke tokovivre sikoyo boye makambo bato libanda etali biso te
oyo mpe bato bakoloba etali biso te, biso totala lolenge oyo tozali kovivre biso mibale ndenge nzambe asali biso ngolu tokutani eke makila ekutani tovivre na lolenge na biso bavivaka na lolenge na bango penza malamu bavanda malamu kino moko na lelo Nicole na belle-sœur na ye Antoinette bazalaka toujours malamu. Nicole azali mwana mwasi moko azana ba caprice ebele azana makambo ebele mais Antoinette belle-sœur asiportaka ye na nyonso tu. Nicole akoma komona ndire Antoinette kutu mama na ye parce que Nicole azana ba parents te akufela ba parents mais amona Antoinette mama na ye parce que Nicole akoko na problème mango soki ya ndenge nini na minute ezolanda belle-sœur Antoinette azawana. Belle-sœur Antoinette aussi akoko na komitungisa ndenge nini toujours Nicole avant passer que de gauche droite abengaka toujours Nicole aluka toujours Nicole et puis bazana eloko moko belle-sœur Antoinette tango yaki avandaki pa Nicole c'est tout à fait normal parce que kokoma malgré asala vie na yaki ndaza na vie na ye mais eloko moko etikala comme si de donner bana kisasa mwana abala mais pour ça ndaka ba parents ici la té. Ça veut dire que elle est tout le temps chez sa belle-sœur Nicole. Donc souvent même. Et pourtant azapene sika na ye, azapene makambu na ye, mais vraiment ezanda kwa Nicole eza deuxième ndaku na ye parce que ayebi nyonso tu ya ndaku ya Nicole, ayebi nyonso tu ya bana Nicole. Bongo ya bana Nicole ndenge bazali wana tango ya liboso botami ya koli ya mibale ya misata ye kaka belle-sœur mutu azwa charge ya nyonso tu bana ya Nicole kutu pona bango azalaka koko na bango mama ya papa na bango ebongaki na Nicole na mobile na ye ba expliquer bana ke aza tata mwasi na bino azali ndeko ya tata na bino boy na boy tout ça pour bana ba comprendre mais bana tellement bazala attaché pe baza attaché na tata mwasi na bango azali belle-sœur ya Nicole c'est vraiment quelque chose de merveilleux c'est beau yango wana lisolo oyo nayi kobeta yango pona kotalisa na mokili ke tozelaka kaka koloba bolamu ya moto te soki moto akufi esengeli na biso kobokelaka bato ba éloge kobokelaka ba fleur tango moto aza na bomoi je pense que eza vraiment malamu kotalisa moto lolenge ya vivelaka kotalisa moto lolenge oyo azalaki kotalisa moto lolenge oyo ye azali pourvu que et continue encore kopesa ye makasi mayele boyebi ya kokontinue kovivre kaka na lolenge wana soki ezali malamu soki ezali ya mabe okosola na ndeko na mopanzi okotalisa ye vraiment boye na mais soki ezali ya malamu il faut kopanza lisolo il faut kopanza sango na batu pourvu que eza na bato mosusu pe peut-être baza na baka oyo Nicole pe azalaki nango koyamba belle-sœur na ndako bandeki kozwa yango na ndenge mabe bamonaki eza nango problème te kovanda malamu to kozala bien na belle-sœur to na ba belle-sœur parce que na mokili biso nyonso tu basi tozali ba belle-sœur lelo soki oza na ndeko na mobali abali bakobengoka belle-sœur lolenge moko mpe ndeko na mwasi soki abali bakobengoka belle-sœur bongo sikoyo okokoma na mabe poza belle-sœur na sens nini et puis eloko mosusu na loba eza mpe na bafamille mosusu tozobala famille na famille baza na histoire na bango les papas aussi bobombelaka biso ba histoire ya bafamille na bino te wana mobali ya Nicole abombelaki Nicole histoire ya famille na ye te aexplikaki ndenge babotameli ndenge bakoleli ejouaka mpe aussi rôle makasi na kati ya bacouple na biso okomona ndeko ya mobali tanga koya mwasi tellement ayebeli lisolo na ndenge mobali oyo aye aexplikela ye vraiment ezalaka ndenge mosusu même si mabe kokoki ekozala vraiment malamu boluka solution bobongisa mpo mobali mpe aza na kimia mwasi mpe aza na kimia belle-sœur mpe azala na kimia Nicole belle-sœur na ye abandaki koyebisa ye toujours ke biso mama na biso andeki koloba soki olingaka ndeko na mobali azala malamu na vie ifo kolinga mwasi na ye et puis na bana na ye donc yango Nicole amona bolimbisanga pardon yango Nicole amona kati ya belle-sœur na ye ndenge bavandaka pe bazalaka kino moi na lelo vraiment y a rien à dire esika bato bazali kobenda na kozala mais
baza toujours na bomoko pe toujours na compréhension. En plus Nicole kutu mutu azwaka ntango mosusu belle-sœur na ye mutu na bakaprisi kaka ndenge amonaka belle-sœur na ye aza lokola mama na ye akolinga eloko boye alingi asala boye alingi azongisa boye alingi ya belle-sœur na ye asala alingi ya belle-sœur na ye asimba. Mais sinon côté ya belle-sœur na ye Antoinette amonaka vraiment Nicole mwana na ye leki na ye nyonso na ye vraiment bavivaka très bien. Et puis belle-sœur aussi azana bana na ye aussi mwana ya belle-sœur pe ya grande fille aussi vraiment elle considère beaucoup tanti Nicole na bango pe azaka na ye très bien na mwana ku tanti Nicole aprenaka bango toujours ka la tête yo nana posa boye mwana pe azalaka toujours malamu na tanti Nicole. Et puis na bandeko na ye o bazali bana ya tanti Nicole mwasi ya noko na ye. Yango bandeko na ngai ya basi oyo toza na kati ya mabala nangaki napesaka conseil ke moto nyonso tu azaka mabe te. isepe pe kozala na belle-sœur na yo boyokanaka te peut-être ezaka babiloko moko ya mike oyo bose comprenaki te tolukaka vraiment bolingo tolukaka dialogue tolukaka kobongisa po penza tokoka kozala biso pe na ba belle-sœur malamu parce que lisolo ya Antoinette na Nicole eza lisolo moko vraiment ete ya biso mingi epesi nga pe mayele lisusu ya kovanda na bato ya koyeba lolenge ya kozala na bato. C'est vrai na la vie moto nyonso akoki kolingaka moto surtout te c'est comme ça ndenge nzambe asalela mokili na ye mais tosalaka kaka ba effort to éviter koyoka bayebisaki nga basalelaki nga bazongiselaki ngai eza mabe. Nicole mobali na ye azalaki toujours koloba na bango mibale na belle-sœur na ye Antoinette namonaka bino bozalaka très bien boyokanaka très bien eza bien gloire à Dieu. Mais mukona koyoka oyo atongi muninga na koyebisa muninga devant ye mukona koyoka wasali boye mpona contre muninga na kotia bino mibale devant oyo balobaka fait accompli donc na mesa bango mibale basekaki parce que baza na bango na intérêt moko te ya kosalela eloko wana soki nini. Nicole akoza na problème vraiment elle compte beaucoup sur sa belle-sœur Antoinette. C'est vrai elike na moto eza mabe Bible pekisi yango elike tosalelaka nzambe mais nzambe pe ye moko atiaka toujours bato pembeni na biso ya malamu po bakoka kosunga biso na makambo moko po ye akokita na likolo te aya kosala oyo toza nango posa akotia toujours moto na pembeni na yo po na moto wana akoka kosunga pe lolenge moko belle-sœur Antoinette aza toujours côté Nicole na likambo sana nango besoin kosala to kosolola to aza na posa nini nyonso tu Nicole vraiment azali wana lokola coussin na ye ndenge tobengaka ye ya kotiela moto mabe na bango nde soki basimbi telefone mako basololaka eyebanaka te. C'est bien parce que à la fin basukaka kaka na kosala partage ya verset biblique wana ezangaka bango te soki basali partage na bango basukisaka toujours na wana. C'est ça vraiment ekota bango na motu bakoki kosowa na bango même pour un rien babenganaka pour même un rien même bana ekoma vraiment donc esengo makasi ezalaka esengo makasi donc voilà yango esengo nanga kokabola lisolo oyo na biso nyonso oyo tobengami basi ya mabala toumela na komikitisa na mabala na biso na babelle famille na biso. C'est parce que bango nyonso baza kaka mauvais te yo poko kozala pe mabe pourquoi kaka ndeko ya mobali to ndeko ya mwasi mzaza mabe yo pe mwasi babali okoki kozala pe mabe na côté ya ba belle-sœur parce que olingi no kaka batu te olinga no kozala na batu te. C'est comme ça. Même belle-sœur Antoinette des fois se posera la question comment Nicole azana motema oyo ndaku na ezalaka toujours ya kofungwama pona batu nyonso tu cuisine ekangamaka te eloko moko te eloko wana belle-sœur Antoinette alobango mingi na Nicole ndenge nini ovivaka na motindo oyo vraiment ete yakanga malgré na mokolo na yo. C'est comme ça nzambe asala moto na moto na lolenge na ye nzambe asala moto na moto na façon na ye. Pour belle-sœur Antoinette azali yaya mobali ya Nicole mais à vivre beaucoup de choses
na nzela ya Nicole na ya mabe na ya malamu. Mais comme tolobaka tomeka kozwa ya malamu mingi ya mabe tobwaka po tolinga bandeko na biso, yango wana ye azwa kaka oyo ya malamu amona pa ya Nicole, ya mabe atia de côté po Nicole po na ye azali leki, azali mwana, azali nyonso to. Yango wana Nicole aussi aza wana akoki kolekisa tante sans belle-sœur na ye. Tala bolingo ya belle-sœur na belle-sœur mama. Yango tobeti lisolo oyo Nzambe apambola biso soki bisika tozali toumela na bolingo. Belle-sœur aza ennemi na biso te, belle-sœur aza kaka moto mabe te, belle-sœur aza nini te. Belle-sœur au contraire aza tata mwasi ya bana na biso. Lelo lobi na kozala te, belle-sœur aza wana mpona koprendre soin mpe ya bana na biso. Alors tozala malamu na ba belle-sœur na biso, adefo na kamwaka batata basi oyo bazalaka alingi bana bandeko ne ya mibali te, alingi ya bana basi. Peut-être eza na histoire mosusu oyo biso toyebi te ya kati ya famille peut-être, mais eza nango makambo ya lokuta nde balobaka ke tata mwasi wana alingaka bana ya ndeko ne kaka ya basi oyo boye. Non, isepeke bana histoire mosusu. Mais na bolingo ya Nzambe mwana ya ndeko no ya mwasi to ya mobali baza makila na yo, esengeli kosala ba effort kosangisa bana po lobi ya bana wana toyebi te. Oyo kopona, oyo kokabola, oyebi te nani wa kosalisa, nani wa kozala na malamu. Vraiment histoire oyo ya belle-sœur ya Nicole na kombo ya Antoinette ete ya biso parce que bavandaka très bien. Yango ba mama na lobi bo s'abonner beaucoup plus na chaîne na bino na biso ya Mama Asso TV. Kuna masolo ezali ebele ya ba association, masolo ya ba église na biso aussi, masolo aussi ya ba culture na biso aussi ezobeta makuna na kati ya chaîne na biso Mama Asso TV. Ozana lisolo, ozana likambo, ozana nini, contacter Asso Louange na 06 48 44 77 61. Opesi lisolo na yo, opesi video na yo, opesi oyo koki po ete eleka na kati ya télévision ya Mama Asso TV po ezali télévision ya biso na bino nyonso tu, pourvu ke mosala etambola vraiment malamu. Tokomi na suka masolo na biso, Nzambe apambola biso surtout na ndenge bolandi biso pe na baoyo bakolanda nsima lisolo oyo. Nzambe akuta na bino ete ya biso bisika oyo tozofana na mabala tomoni kokoso eza toluka na kobongisa, pourvu ke lobi to vanda lokola Nicole na Antoinette ba belle-sœur mama. Vraiment merci wana na pesi mbote na ngai na ba partenaire ya association Louange nyonso tu azali de partout, na équipe nanga mobimba ya Asso Louange, il y a distribution à petit déjeuner en France aussi comme ailleurs. Vraiment mbote na ngai na bino surtout pe na balandi nyonso tu ya télévision na biso Asso Louange Mama Asso TV. Toumela toujours na bolingo na biso pourvu que Nzambe a continué toujours kotia biso loboko kimia na mabala na biso na mabota na biso nyonso tu eumela na kombo na Yesu Kristu oyo azali mokonzi mobikisi na biso pe ba relation na biso nyonso toyingela kotia Nzambe toujours na kati tobondela kape po na ba relation na biso, parce que ezalaki pe moko ya lisungi ya relation ya Nicole na belle-sœur na ye Antoinette. Kotia toujours relation na biso na kati ya maboko na Nzambe, kobondela mpona baninga na biso, bantourage na biso po ete Nzambe aguide biso koma tokoki kotambola lisanga. Merci tomwani bongo mbala nsima. Bye bye.